bonjour. Mbote mingi na mino soto ba ebolinga kama mwa eliani tu na pesa no ba mbote ba ebwe abarizenu mavimpi malukai mujano sangai wabwe moyo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez malamu. De mon côté, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe tata asili kola musabiso na makasi. Nzambe ya mawanzamba bolingo asili kola musabiso na makasi. Quand on ba kaite kola kola mukaizeli habitude te ko passer journée eza mo mesanote ko bima kozunga ndako ezali bongo pe mo mesanote zaka ka grâce ya Nzambe tata. Yango na tango nyoso soko za na pe ma ya bomoy te bana kokumisa Nzambe ko pesa Nzambe ya merci. Mutu azana na bomoy aza mutu oyo akoki ko apprendre ko zota moi conseil. Mutu oyo sa tiki biso moyo ko su conseil oyo to pesa ka ezali te. Merci mingi na bino ba obolinga maman il y a nitu. Merci bien nabino ba obo disposateur nabino pona kotala toko yoka wa bino maman il y a nitu na biso bino. Je suis votre deuxième maman. Merci beaucoup. Merci nabino ba obo partager ba émission ya maman il y a nitu. Merci na ba oba komelanga na ba WhatsApp. Merci na ba obo peto solo la to échanger kana bango. Merci pe na ba oba komaka kata to solo la kate mais na yebi ke bazali na yebi ke na monaka. En tout cas, merci beaucoup. Lelo to yoko solo de to mesana ko solo na na bino to za déjà dimanche lelo to yoko solo la na yoko solo na bino votre deuxième maman. Ndenge na yaka toujours ko solo na bino na yoko solo na bino bande ko na ngai. So zamba no liboso kuta na ngana ko senga na yo o s'abonner awa na Hélène Netu TV. Après avoir ko s'abonner, activer cloche de notification pour qu'on sera notifié à chaque fois que émission est-ce que kota na kata chaîne na biso o ba ke émission asika et koti. En tout cas, ceux qui ont s'abonner et qui ont activé cloche de notification te moi oyeba ke émission mosusu ekoti ezate okobando vanda bo wanzoka émission mosusu se kota kio mingi na lobaka ete soko biko za mutakanda kotala ngai te poko sepela na ngai te mutu mo tinga mameli anetu ka place naza parce que bobi ke moi mikolo naza mo libanda vraiment naza na mboka bani ngoya shilu voilà mikolo na kati mboka ya batu ya misumiki na kutani mina bato ebele boyebi ke biso bilongi koma nango map okutaka mama Nitu mama Eliane mama Nitu mwatsa mfumu nkanda wapi 1m85 nga bibandeko 1m85 atikali epai tovandaka kuna nga pe na bimi bandeko na ngai tosaka mosala moko tenga na mosala nga nasalaka 1m85 pas à musala salaka sikoyo ngana yende mpusa musala ngabo to 1m85 azaka kana motema mais atikeli kuna na mboka ya Paris tout compte famille du cœur bato belé ba nzambe famille du cœur bomoko ceux qui bo yebi ndenge bato balinga abino so bo yebi ndenge bato batala kabino na kute na bande ko mingi maman il est Nitu na sepela kana famille du cœur makasi opesa famille du cœur mbote famille du cœur bomoko na pesi bino ba gros bisous ba mbote na bino surtout kala mingi te maman présidente maman abino aleki on n'est pas. Ndeko moko to kuta ine awa uti Londres aip Singapour il faut na répéter malobane pour akota l'émission et puis après ndeko cha commentaire na makambu to solo la nene ana epo to solo makambu ya mama abiso makambo na biseki bino lobi po na mama abiso wa Anchika ndebo benga ke ya non mama Theresia par rapport à maladie ndenge ba episaki nga na lobaki na ko vérifier na uti ko vérifier voilà pourquoi na zonge libino pour na ko pesa bino deuxième version par rapport à vérification nanga mais avant na kota na makambo mama Theresia avant to bana ko solo la makambo ya mama Theresia avant to kota ngo penza na kati ya mozindo boyo kana mo mke makambo na zo episaki ndeko oyo akotala pe akocha commentaire ngala lobaka bosolo na ngala lokuta te na ka tuzuka na vérité makambo na baka ezaka vraiment vérifier bosoko vérifier maman Nitu la raison. Alors boyebi que ceux qui n'ont pas la émission na nga mon azaka na mo ba pic par rapport ya bato balinga koloba mabe po na nga mo pe tana niki pe mo pic po non il faut la nika pic so na niki pic te to sande so na niki mo pic ando ba ke pic pic nyoso kana mukolo na mukolo pic ba pic oyo eza ya ngane na pic mama abino Elia Nitu aleki mama bango atuni ngai mama Eliane poni lo bakeso za mutakanda kotala ngai te na lobi kasi soko za mutakanda ekotalinga omona siko sepelite ota muso ko tshela commentaire ma beta muso ofinginga tolia te to melate omona kaka sa nini ofingi matama nanga tala mutaboka litama lokwa mama Denise Nyakio tala litama matama bijiro mutaboka litama lokwa mama Denise mo ta muso ofinga litama nanga yona baka mingi soko za mutakanda kotala nga te okomona o comprendre te émission nanga. Sans ces émissions, on comprendre en côté au kobanda kolobela on a ndenge ya compréhension na yo voilà pourquoi dans le bac so monza mutakanda kota na ngate il y a aussi des fanatiques qui révoltés. Ba fanatiques révoltés bazaki bato babandeki kolinganga o bazotala nga du coup
sepela nanga sute alingi kotala nga te olia vanda bonga bandi kosala nga ba campagne ya mabe ba propagande moko ya mabe bango nde ba fanatique révolté bazaka mingi bato ya incompréhension ba on benga ba fanatique révolté yo na ba ke suko yebi koza fanatique révolté kotala nga te po sa nini oya kosilika na yo pamba yo na ba ke soza mutakanda kotala nga te de kona yebisinga boyo boyebi nga musala nga nasaka serviteur de la providence nga na mutana za musana o nasalaka 18 ans s'il vous plaît na toute la ngotolo 18 ans de bénédiction, 18 ans de succès. Na pesa ka nzambe tata, merci. Bino boyebi ba pot de banane ngana kutana ngana musala. Boyebi te, mais te. Eloko ya yo, oyo loba nango jibe mpiana. Cha mutu cha nzambe cha nzambe. Ya yo eza ya yo, ya nzambe eza ya nzambe. Soki nzambe atie bénédiction na ye likolo ya musala na yo. Ata mutu asali ndenge nini? Ata tu ba pot de banane ndenge ni ata telemi azui micro abandi koloba mabe pona yo nzambe na yebisi oke soki nzambe ayebi ke musala na ye muta pesa yo yango okomona nyonso kosala pa komi komituna kaka yo makambo so tunga na sali yo mabe komelete po anini mabe koma ndenge nini otango tali au lobby tango lobby otali place ba lobby ke malédiction sans cause n'a pas de fait. Tango bika nzambe o bazolo ba wana ezalaka kati nanga ezalaka ke na sala mais soki na sala ka ngote bundele nga bitumba mo ipe ya butu ya ocheka lo ba pratique okomona nzambe ko bundela bitumba na ya mo ipe ya butu. Alors ndeko na bisana mwasi mama biso komona boseni na pesi mbote tango yoka émission nga bongo kaka otala naza quelque part on a vendu quelque part voilà na vandi tango moninga ya binga makasi mama ile ani tu na linga kominga na sepela kano malgré le banque bino bo vanda kana bo trisha ngai ndena saka musana nga nana nga bandaka musana banzunga kitoko lokola nga mama ile ani tu na banda musana na banzunga nga kitoko makamna o ba moto wana ba nyoso ba création nga alors bino nyoso tu boya bo trisha nga pona nini bino bo créer ka pe ya bino te nga pe na tala ke moto créer nga pe na tricher mais bino bozo tricher ka oyo ngai na sina sali donc nga na saleli bino nzela po bino wasene boya koleka alobi mama ni tu malgré lo bakango nga natala kana bi mama ni to to lobi ndenge nini ba trishaka eloko kitoko abi ndenge naza mama na bisinga uti Londres alobi na Londres na traiteur munene loko akayo naza traiteur munene kaka lokola yo na Londres alors ce que nazo tala yo mama nga na chila ko ba j'aime ba commentaire kitoko ya to kutani na bite na ko bomba ngona motema te fona yebisa yo mama Eliane ke nyoso tu wana yo lobaka wana ngeta linga te ngesifina mona ka osalibo na ko tricher isifina mona sabo na ko tricher nga na lobine nga bisko lo ko tricher makam na ngai kasi pambola ngati albi ya nzambe mama ni tunana numero na ko bengo nga bisiko tricherie nyoso tu apambo pambolinga ete tango longo place na zaki akepa moninga na e bazaki mibale moninga nde na mona kiete aki kolela pa moninga bina komi na suka ya voyage na moni idole nanga na moni star nanga mama Eliane nitu yo moko yebi ke musala nga na sala na tricha pa na ye mais na zengi loko kopesa mama Eliane ta ba solo na zaki pete na bini place na zaki na bandi ko leka ay mama Eliane tuna moninga nanga na oti ko yebiseni moninga nda répéter makambo yo ngai na yebisi bino ay ka mo li solo ya koloba ke za mota malamu na mokili nzambe akosanya kopambola yo olinga kochila ka baninga ba podi bangana lobaka na ngai pe na motema mabete ona ba motema te na lobaka kaka bino bolinga ko tricher ngai c'est vrai ya musala oyo nakuta bato musu basala ka menga na yana ngo ya kitoko na yana ngo ya kitoko 18 ans ko fali ipupa yo wana azoke ndobeta double stade de France le 2 mai na le 3 mai azoke ndoko beta stade de France mibale ezana mikolo ba tracer ki nzela avant ye ba l'équipe ba tracer ki mais ye ko sala makambu oyo bazalaki avant ye fali pour pas ko sala makambu ya bato oyo bazalaki avant ye bakoka ko sala te bokasi ba chile ba pot de banane te ba chile pe ba pot de banane ba sali boye ba sala mais tokoloba ke musique ya mokili eza kisi mais kisi wana pe fozala na la chose eloko nzoto soki nzamba asala yo pe nango na makila nango na kisi kosimba soki pe makila na yo eza nzamba asala ngo te koza ekosimba te po ba mission pe baze ebele pourquoi ba mususu ya bango zo simba te pourquoi ya fallait zo simba asa tokoloba ke ya makambo mokili nyonso to eza ya makambo mokili ba te pele bazoka bible o batia na sali peka est-ce que basala rapenza lo banzambe ndenge nzamba lobi aimez-vous les autres priez même pour vos ennemis aimez vos ennemis est-ce que bato basala ngo basala te bato bazaka nazo tindele moto nazo sale boy lo banzambe ezonga sima motema mabende kenda liboso bon c'est bon to kangi mo parenthèse wana moi mkie kam ngana so na bino na yebi ke ndeko oyo na uti ko lo makamuna e avant na Londres
tanga hotel émission ba maman lié na bomba likambu te oza likambu bomba te oza likambu na poto so na partager na baninga du vrai du vécu na lobaka awa na lié c'est du vrai c'est du vécu na katia il y a les tout na oyo etali te na continuer pe na bongo te na musana nga pe na sa service traiter la providence avant to kota sko makambu ya mama Anachika ya no ndenge babengaka ye mama Teresia nana musana nga service traiter la providence botana musana nga service traiter la providence so za posa ko sala libala oza posa ko sala mariage wana ba fête kitoko ben ba prestation moko privé ko hésiter te bengo be maman Elia Netu nazo beta tolo 18 ans d'expérience mena bakisaka tout ça par la grâce de Dieu 18 ans d'expérience 18 ans de bénédiction 18 ans de succès tout ça par la grâce de Dieu na tchelibino service la providence botela yango nano simateur kozonga to continuer na pesa biso détail ya maladie ya maman Teresia oyo bongo azeko sala na groupe Snack lelo akoma pe na groupe na ye moko Teresia TV la providence et puis on revient. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Et voilà, on a beaucoup de côté la service traiteur La Providence ya maman Eliane Nitou. Siko bandeko nanga kito solo la boye bandeko nangai. Par rapport à maladie ya maman Teresia. Ba mokili foto ye barake toza mabendete tozali batu oyo nzamba sali. Alors nzoto na biso ezaka na moma moko soki totalika na poso ya nzoto okukoza lopokola mafuta moko boye okomi na moma moko ozopokola mafuta na ezoza osusuti ezobosa sur le poso na hote eza naturel ndenge nzambe asala biso komona sango ndenge toyokelaki yango ndenge epanzanaki mpona mama Teresia vraiment esalaki pasi parce que personnellement on a travaillé 2 ou 3 fois na mama Teresia, une femme très gentille. So okuta mama Teresia bokosola kitoko loko onde bosi boyebana bandaka la côté sympathie ça vraiment na yango makasi. Alors nzoto eza nzoto nyoso tu eninganaka mutu nyoso tu abelaka boyebi mutu o ayebana te soki abeli moye boyeba ezate ke mutu azobela mais lokola biso boye oyo batoto yebana moi mukie kaka soko meki kaka na mona ki akondi c'est qui abeli na mona ki boye net par exemple à place naza na Chine naza inaperçu te nazali awa na telemi quelque part on a changé mbongo téléphone ezola nanga ya mutu à Paris na laka ki ete kinga na voyager na loba ki ete kinga na voyager
so pe bo tala nga bo message yo sanini ezo le kaka na ndenge ya bien, ce n'est pas dans mes habitudes, mais message yo sanini message le kana kaka, message ezo le ka na ndenge message ya fallait pour passer la publicité sans koloba a kaka la pub c'était fini, c'est ce qu'il avait fait a checké que la pub c'est ça. Pour la manière qu'on le babou bande konanga biso bato oyo toyeba na boye, c'est normal. Maman il y a ni tuna bandi na bandi réseaux sociaux depuis 2014 et toi en 2021, c'est normal. Le gouvernement comme alipa et bana partout. Alors na telemi place mon azo changer mbongo. Les gens de comment quoi tel kuna na Paris na laka qui était que on a voyagé, non? Na mo ka benyenga. Allô? Na mo konzi boni. Na la bi ça va na za bien. Boni pe yo, on ga pe, ça va na malamu. Oza wapi boy? Wana yoka question. Oza boy mama konzi wana ndaku to oza libanda po yo mingi oza ndako oza ndaku. Na c'était na nga ndaku te na nga libanda na nga na Chine na voyageaki abi. Yo nde po na vérité. Alobi ta la place ozali wana. Tant atindelinga capture a photo. Donc muta moninga a filmer nga atindeli pour na kolakisa ki tala na moni mameli ani tout na Chine. Ça c'est des on n'appelle pas les songi pro max. Songi pro max. Atindeli av donc atuninga ozana ndako doza ba course. Nga bizaza nga ndako tena na ba course te nazali banda na voyage ki mamuke na Chine. Yonde bien na yo pezo ko sarate atindeli nga mbala moko. Le téléphone à moi quand c'est le téléphone est kangami non charger téléphone à kanya on a recharge ngo ya mwana pour moi là c'est une capture des até et puis c'est là le bitala batindelinga capture place oza o charger mbongo ngabi mama alobi mon ninga na ngamo aza kuna ye muta monio mama akangi photo atindelinga ngabi via lelo oyo heureusement nga na bomba na ngai te na lata ka masque te ki ona lata masque ba mona te na zabo yo pa nyoso ko mona maman Elia nito ko mona maman Elia nito azabo ye boye binga na yaka avec maquillage na yaka sans maquillage lo lenge nyoso na yaka atinde na capture botala niveau mokili komi lelo botala mokili place komi mutakuta ina mutu po ayebi makalisali quand même photo atinde ni mutu ayebi mutu wana pona yana mama Teresia na ko bisa bino boye nzoto ya mutu nzoto eninganaka mais sango oyo bino boye ki makasi ke mama Teresia sali AVC. Mama Teresia sali AVC te. Mama Teresia za mutu lokola yo nanga ngai na yo tobelaka ndenge yepa beli nzoto eningani moi maladie etungisi mama Teresia kasi na modelo ba pesela nga sango ke mama Teresia ko non. AVCP ezali maladie comme toute autre maladie. Si ko yonengina lo baboy bandeko boyebi ke kosala ya AVC ya batu e utaka pe na batu musunde batinda ka baninga basala AVC oyebi ko stresser mutu ko pesa mutu stress boyebi ke za mabe eza na bato ebele na communauté musala ko vanda ko kosela baninga makambo musala ko vanda ko loba mabe pona baninga mususu ko kota tina ba belle famille ya baninga pona ko kende ko luka ko panza mabala ya baninga ko kende ko bebisa ba réputation ya basi ya mabala esika wapi babala bango mais ça donne le stress. Yango na bomona ke mutaza na facilité ya kosala AVC eza par rapport ya ba comportement ya biso batu yo mutu soko vandi obandi ko lobaka mabe pona mutu okozwa téléphone obengi bato bandi ko finga mutu moko ozo sala ba voice ozo finga mutu na ba voice mutu ko vanda bo point voice ya ngwana ayoki voix ya mutu nenga zo finga ye c'est stressant. Eza makambo lobi eza ya solo eza ya lokuta mais zo stressé ezo pesa mutu stress. AVC eyaka na stress. AVC ça la raté quand que mutaza en bonne santé mutaza bien ça la AVC non AVC ya ke mutu stress eleki ba souci eleki makanise eleki ko vanda tout le temps muta pensif mutazo kanisa ba lobi boye ponanga
et bato nyonso bakana nerf solidité aponi bana ba pona nga pona ni ba ofinga nga boyebi ki ata ba internet nde tozaka tosaka ba émission soko ozuka moto vandeli kombo na yo vandeli kombo na yo vandeli kombo vandeli soki moto na mental d'aciété soko za na ba nerf solidité ekotinda moto na maladie ekotinda moto asala AVC ba AVC mosusu ndenge yaka biso moko bato mokito lukelaka ba ndeko na biso ba AVC siko so moto asali AVC o bandi ko sekaye sali en tout cas mon ka oki na so mai na mela pardon na mela mai hey mela moi mai AVC et rapport à problème. Quand on est au sein de l'émission, on va harceler mon pendant 1 mois. C'est normal. Mon ça la AVC. C'est normal, mon bela. Et le côté boss na kango mingi bandeko. Oko vando ko luka moninga na ba problème. Moninga soko avandi azoka ka oyebite alobaki bopo na yoti. Alobaki kutu yo botate. Ninga zali biki mona na zaka mwana yote. Mwana na azalaka mwana ndekono okay na kati na ye ebiko bota lokwa ebiko bota ka mwana moko obakisa mususu te abandi kokosa bato pe bayebi to babate ye yebi banda kala lokwa la bibo nzoka eza solo nzoka eza na makamusu mutu bokoza na bokoli quartier moko na age 15 ans 16 ans bokabwani omona mutu mususu akumbizemi na mobala vanda na selembao aboti mwana ya selembao musu akumbizemi mobala zaka na gombe akaboti na gombe siko séparation na bosi bokabwana boye kokutana ka bo oya memi mwana. C'est comme ça la vie. Vie ezakabongo. Cela ne veut pas dire que le quoi mutu boute ki place moko to boyeba ki na vie. Non. Na moni kutu ba kamadi ya malamu aleza ba to boyeba na bino kwa na kimkolo bokutani na ba mboka mopaya. Parce que bato banda boyeba na bana na Afrique. Bokola banda boyeba na ta musuna ba âge à 4 ans, bokabona na ba 15 ans, bokabona na ba 16 ans. Bato bongo ba na facilité so akoselo likambo. Mona bato bazana facilité ya kondima likambo ba koselo sans vérification. Yango ba makambo oyo mona ke moto za nerf solidité banda bo vandela komone me makabatu na ba AVC yaka par rapport à makanisi ndenge bato bavandeli mama Teresa Bélier mama Teresa Munoko mama Teresa Fingaka Batu mama Teresa Zalaka Boye mama Teresa mais asali AVC témoin ça batu abelika nde bato surtout basaka nini babelaka et puis tant bozo ba AVC na lobby ya. Personne n'est à l'abri. Tout peut arriver à tout le monde. Yona ba ete kola kola mkeza habitude te. Ko bima kozonga nda koza mo mesanote. Ko passer journée et à mon mesanote. Na keye na kozonga te par la grâce de Dieu. Mingi bakenda bazonga te. Ce qui na tali eloko mo kotanga toujours na mutu. Personne n'am de connexion emene ya loba kabo ya lobi. Baza c'est l'émission abina journaliste ndenge na okende boy tango mosusu na kozonga na bakoli esika moko na kozonga place moko na bakoli effectivement tango azongaka place moko na bakoli personne n'est à l'abri bandeko tango okoloba likambo moninga zwa mwa mai tia na kati ya vin nao zwa mwa mai tia na kati ya vin na yo tango okoloba likambo moninga. Tango vandeli mutu oza ko harceler mutu surtout bato batinga bato na ba voice ko sala ba voice bato ba kosela ka baninga makambo c'est très dangereux et ça vraiment dangereux pour mutu ko vanda lobi pona ni ba bazol bananga boy pona ni ko finga ngabo pona makanisi zo kota mutu ozokota okomona pe bato bo bazaka na komwa nzambe na munoko ngala sambelaka lo sambo ezali comportement ya mutu evandeli ya mutu ovandaka ndenge ni na baninga est-ce que ovandaka bien na kati ya bibota na yo est-ce que ovandaka malamu na baninga ya na bato musu mutu atali ya éviter mutu na solo ni mukena sina yebye na kosasu na yete mutu éviter ça nini akimi abi oyo te pardon oyo donc mama Teresa asali AVC mais na koloba ya bato ceux qui ont un nerf solide, à quoi peut ça la AVC et qui ne musique au nom de Jésus.
est-ce que ce qu'on vandi boy oso vivre na moto azana AVC eza pénible moto azaki alobaka azoka suko lobate tokende musika te to moni mama abiso alinga botala mama alinga mama abiso bande koloba lelo maloba ekima mama alinga mama abiso bande ko sekisa biso mama alinga courage na ye moto bande ko sekisa biso moto bande ko pesa biso esengo lelo mama alinga tango kufeli mwana choc et memi mama alinga maloba asaki AVC te choc ya kokufela mwana et memi mama alinga na biso maloba mama alinga loba alisote maloba na monoko eza lisusu te bongo eza bien est-ce qu'il y a malamu siko bando vando beta lisolo mama alinga loba alisu te aloba lisu te pona nini po asala ki choc kokufela mwana na ye moboti nyonso alingaka akufa bana bakunda ye moboti moto alingaka kunda bana ndeko na biso buibui ndeko na biso buibui azalaki lokola yo na ngati miso ezotala ezomona mais kolala kolamuka ndeko na biso perte de vie amonaka lisu te buibui amonaka lisu te na yoka motema ekata nanga en 4 en 5 en 6 tango kufeleki alobi nzambe fungola nga misu na mona leki na nga kufelaki leki nzambe fungola nga misu na mona leki na nga nalela leki na nga nzambe na ngai fungola nga misu nzambe na mona leki na nga nalela leki na ngai na yoke loko wana Seigneur moto zaki na misu azomona abi nzambe fungola nga ta misu. Alors faut jamais vouloir le malheur des autres bande konanga, faut jamais souhaiter le mal aux autres. Nous sommes tous des êtres humains. Que tu aimes la personne ou que tu la détestes, il faut jamais vouloir le mal. Ce n'est pas bien. Et malamoute bandeko. Non. Eza bien dit. Eza malamoute. Nzamba sala biso ndenge mon côté. Biso ne sotona ba nerfs solides bandeko nanga. Tu peux avoir les nerfs solides, mais na quand tu poses ko souffrir, o komona posona ya nzoto baby, beauté na yo ekimi, oza so malamoute pona nini? Enfin, nabimi, hein, il y a dimanche. Ah, pe na Chine, basambelaka. Ce n'est pas que bande so basambelaka te. Ah, église, ba église ezali. Ngai na kei. Moko akomela nga commentaire lobi, yo to mona ko partout to mona ko na église te. Bon, so na kene église, nga fona filmer ke na kene église. Bon mona nga teke bitumbo eyela nga bato babundisa nga ba mi yebi. Bon mona nga teke ba kwa kolonga nga te. Ba longa nga te pona za ya Nzambe. Ya ba kwa kolonga nga ite. So na ki ya Nzambe te ne ba longa nga kala. Ndena sina longwa internet. Nde service traiteur de la providence de kufa même. Chamuntu, chanzambi. O nzamba simi na loboko. Muta mokili moya boto lango. Izati. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambi kalusa kumuna. Nzamba nibeshele bana bitu. Bon, c'est bon comme ataba bisous. Bonne journée. Paza mato ya kuyoka. Ayoka kolukela moninga na yo mabite. Fale ayemba. Ndokeza kaka moto oyo aza na maseke na moto te. Pona kati ya zamba banyama pe baza na yango. Ndoki aza moto oyo aza kolukela moninga na eliwa. Ndoki ya vinangeza yo. Bye bye.